Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine, a fungoli masolo ya somo pona États-Unis. Toyebi saki bandeko oyo bazali na posa, ke bandeko na bango mwasi bana bazali na Congo, baya na mboka ya Oncle Sam, iska tozali sikoyo, ou bien na Europe, lokola tofungoli Schengen, bo contacter biso na ba numéro ezali awa, to koleka na Cybercafé na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché. Bino, bonne chance et merci beaucoup. Oyondeko, Otika famille, moi si, moi na pe bandeko na yo na Kinshasa, olingi bakota na mboka ya Oncle Sam, Kimambangu, en face ya Hôtel Phoenix, na Bon Marché. Bebenga na ba numéro Oyo, plus 1, 202, 913, 89, 20. Pena, plus 243, 998, 74, 36, 93. Kasi pona yo mutu olingi kokende Europe, Paris, Allemagne, Belgique, Topé Suisse, Benlo Beach, afungoli lisusu masolo grâce à partenariat monene à Sali. Bon, ya nombo bomoni bizana nga ya moyo. Donc, pour ça confiance dans Cybercafé Benlo Beach, partout na qui sur mon PC confiance que je vois ça na bilanga ya moyo na zika minute na mata. Donc, dona yake amana, ya la PC na prendre na visa Schengen. Le nom de jour, ça dépend de mon temps où je veux le préférer. J'aime bien le nom de jour. Je pourrais retourner quand je veux. Merci. Nous, on a développé Moyo. Donc, on a changé. Nous avons un partenariat et Europe. Donc, toujours qu'il y a dans Paris. Paris et puis dans les États-Unis, on a encore des boutiques aux États-Unis. Donc, c'était juste plus de l'enfant. Tala Bandeko Oyo ba pesa qui confiance. Bazu visa au nombre ya 27 personnes. P ba voyager kinzela mokona Benlo Beach. Benga omona mosala kitoko. Papa, bolo senga mbonga commission lisusu. Est-ce que zalaka? Papa, wana batuna yo kaka. Bango kaka. Biso to koma na Famdi. Famdi est la kisi famille digitale. Site yaba achape vente yaba article na bino nyonso. Ko s'inscrire eza ofele quel que soit motango yaba marchandise na yo. En plus, zéro frais ya commission. Et puis, rapidité, sécurité, pays kambu ya visibilité. Oh Papa Loi. Grâce à Famdi, talandenge business nanga ekoli. En plus, nazote kapé kosomba sans frais de commission. Donc, zéro frais de commission. Vendu. Famdi, famille digitale. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Ben voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Dans le Penza, vous allez toujours pour sa confiance vis-à-vis de Bisso, Bandeko, ya Bosolo, na politique officielle, dans la télévision, Bosolo télévision. Tout ce qui Nabino, merci beaucoup, merci Bipa Ibiso, Oyo Ozwami, Okolanda Bisso, tout ce qui Nabino, merci beaucoup. Nous tombons Binope, Mokolo Mola, Mokolo. Il y a le 16 décembre 2022, vendredi à l'élo, merci beaucoup parce que tu as qui s'aimait les longs nabino, parce que tu as clôturé un peu longs nabino. Merci beaucoup de la fidélité au Bois pour la petite capena manso boali na ngwa kusala
kovanda liboso ya baito américain na bino mpona kolanda bosolo télévision na nzela ya émission bosolo na politique officielle. Nous vous disons merci très chers téléspectateurs. Nous disons aussi merci beaucoup na bandeko bali pour l'instant en direct sur Facebook. Bosolo na politique officielle ba kolanda biso po ba ebiete bosolo et ali penza ici ko tokosola na bango masolo ya ebele yango wana bandeko balandi tokozwana basango po na présenter bino bandeko na li na bango na kati ya plateau na biso pena tokobeta na bango mingi Matali ville province ya Kinshasa et quoi qui penza makambo ebele kino mokolo ya lundi 12 s'il faut dire na mokolo ya mardi 13 bandeko pena ba tikaki milimo bandeko ebele bakufaki par rapport ya pluie o ezalaki abondante o ebetaki na ville ya Kinshasa tomoni lolenge bandako etondaki ba avenue etondaki ba grande route etondaki ba caniveau pe etondaki esali penza mawa makasi ba congolais mawa penza ezalaki ya makasi yango wana tokosola na bandeko penza ba bimina kati ya ville Kinshasa balobi te to yana no pe kolakisa oyo yali makanisi na biso bato baleki mwa mingi na kati ya plateau ya bosolo balobi pe bakoki koloba me bango balobi te mokonzi na biso akoki kosibir pe mayo maso boko koloba te c'est vrai. Charge zalaka toujours partagée. Responsabilité ali pe ngambo na ngambo ya population, responsabilité mosusu pe ali na ngambo ya gouvernorat. Mais tokosola na bango na kati ya plateau na biso mais natil pe sabino nano basango kino to kabwana ki mokolo ya lobi jeudi tokutana na bino su mokolo ya lelo vendredi totala nano basango nini koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Emprisonné, fouetté et torturé systématiquement par le M23, 2 habitants de Bunagana décèdent. Médias, laissez sac à l'heure de la révisitation de ces textes. 2023, les États-Unis prévoient de fournir plus de 165 millions de dollars américains pour soutenir les élections et la bonne gouvernance en Afrique. Ituri, l'administrateur militaire d'Irumu suspend jusqu'à nouvel ordre les activités sportives après des incidents à Komanda. Révision du fichier électoral. Démarrage du niveau 4 de la cascade de formation du personnel dans l'ère opérationnelle. Ituri, des militaires FARDC parmi des présumés bandits présentés au gouverneur militaire. Assemblée nationale, les 15 lois votées durant la session ordinaire de septembre 2022. RDC, le gouvernement dote les Maniema de 5 bus pour les transports en commun. L'UDPS doit se battre pour prendre la primature en 2023 selon le secrétaire général de ces partis politiques, Augustin Kabouya. Kinshasa, des étudiants de l'ISTEM sensibilisés par l'ONG DKT sur la santé sexuelle et reproductive. Le Sénat vote les budgets 2023 réévalués à plus de 16 milliards de dollars. Ravin à Matadi Kibala, les véhicules de faible tonnage passent à nouveau. Nord Kivu, les axes routiers d'intérêt économique coupés à plusieurs endroits. Kindu, lancement de la campagne préventive contre la fièvre jaune. Béni, un policier tué dans l'attaque du sous-commissariat de la police à Bungulu. Nord Kivu, un nouveau cas de décès lié à la malnutrition signalé à la prison centrale de Butembo. Kassai, pour la Loucha, Dieudonné Piémé est un frein pour le décollage de la province. Washington, la présidence justifie l'absence de Félix Tshisekedi à la réunion de l'EAC tenue ce mercredi. RDC, Lorenzo et Ndayishimiye font à Félix Tshisekedi la restitution de la réunion de l'EAC
tenu mercredi à Washington. Et enfin, Équateur. Un drapeau de la République démocratique du Congo hissé dans les territoires des Libengui. Voilà tout pour les informations du jour. Très chers téléspectateurs, je vous l'ai dit au début de cette émission que Nali Nabande Komine Penza Otokosola Nabango Mai Matali ville province ya Kinshasa me bandeko wana bauti na parti très cher ya mwana mboka Gentini Ngobila Mbaka Oali gouverneur ya ville province ya Kinshasa bandeko ya parti politique ACP openato kobeta na bango masolo mai matali parti politique ACP lolenge nini kotambola mai pe oye ko déranger ville province ya Kinshasa likambo ya mbula likama ya makasi ekweli penza ba congolais parce que s'il faut le dire même le chef de l'État l'a déclaré na isiko ya Zalaki, il a dit que mboka na biso connaître 3 jours il y a deuil national vraiment et il y a les douleurs surtout que toi li na mois de décembre ngonga oyo bato banso ba komilengela pona ba fête mais pour l'instant nous la République démocratique du Congo drapeau ya li en berne parce que tout au mona ki baka ebele ya kishiche drapeau ya ki déjà en berne to ba kisi susu ya ville province ya Kinshasa et ko sala pasi bato babande ko milengela surtout pour les fêtes qui s'annoncent déjà la semaine prochaine mais na minute oyo ba famille mususu ekui ba matanga na minute oyo ba famille mususu ba kolela et ali pasi pour la République démocratique du Congo alors fait basala raté soko eko brûler et pas ya baningo bali pembeni na bino ya ngwana to kosola penza na bandeko situation yali ya pasi na kati ya mboka na biso to ali toko banana na bandeko ba matina lomi balé pour to kozoba mususu sima to ali na maître Gauthier en son pambo na kati ya plateau na biso ali moko ya ba communicateur na kati ya CP to sengi penza merci beaucoup na ndenge aye ya wana kati ya busolo. Merci Mamelo na pesimbote na peuple congolais surtout sur le balcon de biso na tondo iki anda gosika zwami. Laissez-moi d'abord présenter ma condoléances na toutes les familles victimes na pluie diluvienne le lundi mkola lundi na mardi. Je voudrais au nom et à partir de biso Alliance des Congolais progressistes présenter ma condoléances le plus attristé. Je salue en passant déjà l'autorité morale na biso Gentini Ngobila Mbaka na secrétaire général na biso Charles Mbutamutu na CGA Puis Kandolo, sans oublier les leaders de Limba Kaska Songigal. Je pense qu'on va parler de la ville et puis le débat sera à la hauteur. Voilà, merci beaucoup, Mwalamboka Gauthier Ntompambo. Et de l'autre côté, toi, Linandeko José Kaniki, Ali Pemoko ya ba communicateur et ACP. Mwalamboka José Boye Imalam, la Katia Bosolo Télévision. Merci beaucoup, Mamelo, pour l'invitation. Mbote Nayo. Mbote pe na balandi ya émission ya kitoko ya monene ya Bosolo na politique. Na lobi Boye Mamelo. Tika ete na profiter na occasion na loba makambo yo baye basali ya Pain Victoire to ya Transgazelle baye bisinga na loba po ete ndeko sango pe akotaki masolo na bango ya cela 1 semaine ou 2 semaines balobi kuna na inspection générale esika wa pesengeli ba calculer ba décompte final na bango na lolenge ya malamu makambo ezokende na mbilinga employeur na bango a kotisi masolo ya mbilinga pour ete ba calcul ya décompte final na bango parce que sengeli ba se séparer na employeur na bango ya kala balingi basala manyanga yango ba yebsinga boye lokola ndeko Israël mutomba kotaki masolo yango a continuer kolanda yango na ba député o ba kotaki masolo yango kuna na inspection générale na 15e rue parce que une partie de Congolais au basala Pain Victoire na Transgazelle et j'en passe bazali a kosepelate d'ailleurs lobby makamwa malamu et salamaki mingi kunate d'où to sengi ete ba banaki dossier ba continuer na dossier. Merci beaucoup pour être tokolo belalelo ville peto kotalisa réalité ya makam. Voilà, merci beaucoup Mwalamboka José Kaniki. Bandeko Balandi, comme je le dis, na ibandeli émission nangai, ça fait vraiment mal, ça a touché la République démocratique du Congo, surtout na période où toali ba famille belle so okei surtout na commune ya Mongafula au Romona Penza Mandala la etelemi na ba avenue
bato bakolela bibembo basatandaki na yango te bakaya badeso eyeli bango brusque bosapretaki te. C'est vrai, le gouvernement de la République ya lobi ete akosala bamatango ezali digne de leur rang, mais pasi yali na kati ya motema, surtout na bafamille wana yango wana biso na nzela ya Bosolo Télévision tosengi pena na bandeko banso oyo baperdre bamembre na bango mpona bapluie diluvienne wana mpenza topresente bino bacondoléance. Mwana mboka Gauthier nakobanda na yo masolo oyo mwana mboka ndenge tozali koloba bato mpenza bakei ebele parce que le bilan est komata se komata bako découvrir pe bato mosusu be na sima plus de 100 personnes to perdre na kati ya mois ya fin ya décembre oyo banto bande ko s'attendre na to uti déjà kolela bandeko ya Kishishe lelo lisusu to kolela bandeko oyo ya ville province ya Kinshasa likambo oyo likamo ekweli mboka na biso oyo ekweli capitale bino bo uti penza bwali bato oyo boko sala na kati ya ville ya Kinshasa bandeko boko gérer ville boyebisa biso nano parce que na minute oyo bato nyonso ba ko charger le gouverneur de la ville Gentini Ngobila balobi yende ayo terre ya makambo nyonso ande komona mboka banda kala abande kozela nini. Merci beaucoup Mamelo. Je voudrais une fois de plus réitérer ma condoléance nanga de la débit. Ça fait très mal. Ndenge toza na kati ya mboka boye on a plus de 100 et quelques personnes ba kende na catastrophe naturelle oyo ezali kama moko ya passe pel kama ça so passe makasi mingi na ACP ya monde d'ailleurs na ACP to lancer déjà récolte moko ya badon pour que to kanisa bandeko bazui li kama iye. Mais to kotika te bato badongolomis banguna ya gouverneur de la ville de Kinshasa ba ya ko bebisa réputation ya mwana mboka Argentine Ngobila Mbaka parce que il faut voir dans cette catastrophe naturelle, ils n'en ont pas de responsabilité. Ce n'est pas le gouvernement de la ville de Kinshasa ou Arbet Samboula pour que Mboule Bambatou. Et ça, ça passe. Mais il faut te préciser le Komoko. Au moni, les Mboule Betty, Batum Soukou, tu vois l'église. Mtala l'église ressemble à Lali, Mira Tongaki, Mabé Senini et Kouei, Koueli Bato Bato Koufa. Au Talépé, Maramezate Bato Bato Ngapé anarchiquement la Katamboka. Au moins, Moutupenda Yazu à Tongi, Likolo ya Caniveau. Truc à caniveau et à boucher les entrées et les sorties à maille pour l'intérêt de mon personnel. C'est là où nous appelons toujours la conscience collective des Kinois. D'une part, d'autre part, tout baraboui. Les hommes comme les bisous, ils ont toujours un mesure moko, il y a ma casse pour que ils ont un sous l'obité. Ce qu'on pose dans l'obité, il faut toujours arrêter la conscience collective. Il y a un peu de Kinois toujours, nuit et jour, parce que Kinois. Oh, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Azam Mokano, Maya Saché, était comme les sous-soutés, parce que il y a une cause néfaste, ce qui me voulait mettre de boucher à niveau. Vous imaginez, Mamelo, vous venez de la ville de Kinshasa prend une décision interdisant formellement vente à passagers. Il y a au pire de Bokonabiso. Mais on ne comprend pas pourquoi, lorsque le gouvernement de la ville prend la décision, c'est derrière la décision là que Batumesoso, il y a Batumesoso qui encourager Batumesoso. Et Batumesoso qui nous a au Meli Maï, il y a sachet ou bien bidon. On le boit quand la carte à poubelle. Parce que, sans oublier, le domaine de Kinbopeto, le gouvernement a dit ma poubelle, a commis Kinbopeto. Au bout de la poubelle, mais mentalité n'a biso moko, les Kinois. Que nous devons changer parce qu'aux humains, il y a ça, Meli, au bois qui, ben, molango, bon, la poubelle, mais pas au bois. Moi, Mboka Gauthier, tozonga moi si maman Kiolobi, badongolo misu, nde bazoko encourager. Oui. Mais moto akobosa na yango terre que Gentini Ngobila c'est lui le patron de la ville. Est-ce que Gentini Ngobila moto akoko utalibanda pour appeler ba ordre? On a vu madame Mamelo. C'est pour vous dire que dans un état c'est lui le patron de la ville. Dans un état, il faut c'est lui qui gère la ville. Exactement. Exactement. Dans un état au sali communiquer le lobo il sachet après 5 jours sachet. Non, dans un état, il faut pas respecter Mibé Kwamboka. Mais que faire pour le respect? Mais lorsque le gouverneur de la ville prend la décision officielle, mais prochainement nous allons venir citer les noms. On va accompagner et lorsque va interpeller Bango, les usines là qui devaient fermer pour que toujours continue à fonctionner. Vous ne voyez pas que derrière cette bonne décision de l'autorité gouverneur de la ville, il y a dans la mise pour pousser pour la. C'est qu'Ali problème ya kati ya Kinshasa. C'est-à-dire aux pe poké ata na Lubumbashi ao. Kuna webi ke kuna bateka ba plastique na bango ezalaka dégradable.
ali plastique moko ekoki donc ekoko causer même pas likambo. Voilà Mamelo ya moni na Lubumbashi kutu. Bongo gentini nde akoka kotelemela likambo te. Yango moni likambo ya suivi nde ali te. Yango moni gouverneur de la ville Jean Ngobila créa société mabenga Kintoko. Na Rwanda kutu koloba te. Madame, exactement. Mais là que gouverneur ville na Brazzaville ekota te. Exactement. Il faut d'abord une conscience collective. Il y a suivi, c'est ça. Suivi énorme. Il y a un abusio. Il y a un abusio Madame Mamelo. Lorsque le gouverneur monique Milangele qui est bien à Kinshasa. Il a créé une société, a créé surtout Kintoko. Objectif Zanine, ils ont traité Milangi, on a une quantité hôtel, il y a un nombre hôtel, on va PCO monter pour que Milangi soit raté. C'est-à-dire qu'il fait une décision pour accompagner, on a encadrer Ango pour avoir un Kinois. Au cause de Moussou Maméleza, il y a, comme je dis, constitution anarchique. Vous imaginez, parce que ici, ce n'est pas Jean Ngobila qui donne l'autorisation de bâtir dans ces pays. Il y a des ministres bien identifiés qui donnent l'autorisation de bâtir. Le plan de lotissement d'aménagement de terre, il y a vu la Kinshasa. Il y en a. Alors que lorsque le gouvernement central a un plan de lotissement, il faut toujours consulter le gouvernement de la ville pour que là où il faut construire, là où il ne faut pas construire. Parce que toujours réfléchir les lots pour que des gars comme les bisous les lots. Ça fait mal au cœur et je n'ai pas le bité. Il faut tout ce qu'on analyse assise entre bisous moko. Il faut aller à Nani. Mais ici, on a gouvernement Madame, central. Madame, l'hypothèse. Aujourd'hui, il faut un gouvernement central. Je viens vite. La route qui vient de se séparer, la route de Katamio et Katana Matarigibala. Côté en vrac. Côté en vrac. La route là, il y a gouvernement central, il y a une société de Chinois, pour Abengaka, Sopika. Chinois, wana basi. Chinois. Bakenda, Bapesi bango. Gouvernement ça bapesi bango. Ce sont eux maintenant à charger, il y a qu'à entretenir route wana pour que Mabe combatte. Mais la route on est Katani. Où est la part de Ngobela Katiwan? Travaux on a nous faut bandana na wana est-ce que travaux continuent parce que bato ba kuna babi ni sala bakata isala makasute. Vous imaginez bato banso babanda ko leka pona ko kende na ngambo kuna babi nzela yaki ya kosila te. Maintenant ma elandi obe siko nzela ali yango parce que Mamelo bato baleki na betando ki ebele pona koloba c'est gouverneur Ngechanji Ngobela qui doit partir, Ngobela est incompétent, mais il faut réfléchir comment l'état fonctionne. La part des responsabilités de tout un chacun dans un état. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé des érosions. À Kangibe érosion, à Tongizela. Maintenant, c'est la part, il y a le gouvernement central, oh, il faut ça peut-être ici, il y a le gouvernement central dans la ville, et il y a beaucoup de accompagner. Non, mais j'ai dit ceci. Oui, le gouvernement central est une grâce. Mais madame, ça Mamelo. Non, biso donc éclairer bateau parce qu'il y a bateau un intellectuel dans une chaîne très sérieuse ya bino boye akolba et ça pour que va ça cadeau na bakinois il faut départ en Ngobila. Mais toutes les questions so c'est départ en Ngobila on a par responsabilité les années na katia et là komio à quoi va définir en côté. Ici lorsque le gouverneur Jean Ngobila a un pouvoir à créer autre projet ya Kinibopeto. Vous comprenez? Il y a les domaines d'embellissement. Le gouvernement accompagne bien sûr. Accompagne bien sûr, mais vous savez que ça fait aujourd'hui presque 7 mois. Mais c'est ça le principe d'embellissement. Non, mais il faut faire la Kinshasa à celle contrat na ba ONG pour ba accompagner. Maman ko combattre ko klaxonner, maman na ko combattre. Non, mais ça qui paye tout ailleurs to ni. Pesa bango bilomo ba pancarte pour que ba se protéger. C'est pour dire quoi? Ba gilet ba la tarawana vert. Non, il y a ba pancarte mo ba komaka ba comme enseignement ville Kinshasa. Pas na cité. Yo circuler na ville. Maman le pas na cité. C'est-à-dire que moi je voudrais que le gouvernement central accompagne le gouvernement provincial dans le processus d'assainissement. Aujourd'hui presque 7 mois. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne reçoit presque rien. Donc ici pour nous interpellons le ministre il y a finance pour qu'il y ait mis solo dans le cadre de domaine d'assainissement. Je pense que la ville de Kinshasa sera très heureuse comme nous voulons. Voilà, merci beaucoup Mwanamboka Gauthier Tsompambou. José Kaniki. Merci beaucoup Mamelo Oebi Awa. Toye tout simplement éclairer la lanterne de l'opinion. Parce que Ebele Yaba Kongomani, soit par ignorance, soit par refus de comprendre les choses, nenge l'été fonctionnaka, baza na moi bilobe la ebele. Ce qui est vrai,
c'est que Oye Komeli Bisso, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour nous présenter, n'est-ce pas, ba condoléances, sincères condoléances, na ba famille Ebele, Yabande Konabiso Obadali, Kolela Lelo. Mais au-delà de ça, et Sengelito Lobango clairement en toute rationalité, na bon sens, que Oye Komeli Bisso est comme Akapé ailleurs. J'aimerais dire ceci. Et puis, Français a tellement moulaï, et Zoa ba Kombe Ebele pour na kotalisa, grandeur ya bamboula Jean Rwanda. Madame, nakoloba boye mamelo, il y a les pluies diluviennes. Et là kisi ke za mboula ya masekite. Et ça n'a pas pluie torrentielle. Et ça n'a pas averse. Et ça n'a pas déluge. Etc. Na pesi yango ba kombo wana pona kotalise na ba kongomani ete. Et ça makambo ekomaka ailleurs parce que nous ne maîtrisons pas la nature. Waneza masolo ya nzambe na banana ye. Au-delà de ça, oye komi awa. Na kotanga mo ba pays esika wapi makamwane wana pe ekomaka pe ekoma déjà. Oye bien été en Afrique du Sud na 2022 kaka na KwaZulu-Natal, il y a eu près de 450 morts. N'a pas plus de Livienne kaka. Na Madagascar, il y a eu près de 200 morts. Na 2022 kaka. Na Bamboka Ebele, na Pakistan, par exemple, il y a eu près de 1700 morts. Voilà, je donne par exemple, on a pour la Rotali, c'était Ezama Kambe Komaka. Mais cela ne veut pas dire que pour Komaka, ne Sengelito là. Ce qui est vrai, Mamelo, ma responsabilité est d'aller partager. Et d'aller partager, na sens nini. Mamelo, ngana lobaka ete mboke tonga maka dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que ceux qui dans les années antérieures, plan urbanistique ezalaki respecté, ceux qui dans les années oyeleki, ba makambo oyonyo se sengelaka pour la bonne gestion d'une ville, la gestion rationnelle d'une ville et salemaka mbelelelo todaliko connaître ba bevu et belete ba deboire ozali to connaître te. C'est-à-dire quoi? Tant Kinshasa est tondi na 15 millions d'habitants, mais ebele ya batu ba kangi ba kanivo, ba tongi likolo ya ba egu, ba boucher ba kanivo. Là moyen ba oh, n'est-ce pas, o ezali ko tambola na nzela, moyen est circuler normalement te peut se déverser na ba rivière. D'où eko kota na balabala, d'où eko mema makambo o tozali ko connaître lelo. C'est quoi moi mbo kaniki nani apesaka autorisation ya ko bâtir? Mais la bonne question elle est là. J'aimerais dire et préciser. Hein? Na nini koloba boy, awa tozali ko recadrer, awa tozali ko éclairer la lanterne. Parce que ba yeba latisi yango kaka mwana mboka Gentini Ngobila po azali gouverneur. Et sengeli koloba clairement boy. L'hôtel de ville ou le gouverneur de la ville appelle saka lotissement te. Ezali na prérogative na été. Ezali yete muta délivrer ka ba titre foncier. Ezali yete muta délivrer ka makamwana te. Ezali na ministère foncier ya makamwana. Ezali pe na ministre de l'urbanisation. Et sengeli to recadrer les choses. Donc, du moment que plan de lotissement ou bien ba titre OEP Samarapo était batonga na gauche to na droite, net il est là batongi na ba lit de rivière, au comment na mokolo to mokote ya monsieur le gouverneur ou bien ba service na ye et pesi droit ou bien ndingisa na ba yewana o batongi na place wana po ete batonga. Ça c'est une vérité. Maintenant ngina loba lisusu boye mamelo. Tokena ka wenzet. Tomoni mesa ya malale pola. Mama koteka malale pola. Mama mosusu ala koteka malala ya malunga. Pona nini ete tant tokenaka wenze ou bien tant tosodinga kosomba eloko tokenaka kosomba biloko polati. C'est-à-dire que la conscience, c'est-à-dire que toza conscient que sengeli to somba eloko malunga. Mais comment se fait-il ataba tekeli yo place ya mabe? Yo kosomba eloko kopola. Ataba tongeli yo ba tekeli yo esika wapi? N'est-ce pas? Maye koleka, yo pozui, ndakuna yo oye kotiangwana. Donc, c'est-à-dire que toi aussi, étant que Congolais, là je parle d'une manière globale, Congolais, toza pe n'a pas la responsabilité. Une population doit être consciente et sengeli to protéger bisonyo son environnement nabiso. J'aimerais koloba na lombango. Ce qui est vrai, maman. Rétrocession et zalagat. Qu'est-ce de péréquation et zalaka? Mais du moment que ça fait près de 7 mois, moi Namboka,
gouvernorat, hôtel de ville et réceptionné rétrocession T. Tozali na difficulté. Ce qui est vrai, paix, parce que moi j'aime rester rationnel et faire preuve de bon sens. Maman, na sali banquette nanga, na lobby était boé. Au moins ville à Paris, capitale française Paris. Na bopeto nango déjà au batonga nango depuis Dembula. Kitoko nango nyonso, mais il est là, mamelo, et c'est 500 millions de dollars pour un mois, pour l'assainissement de la ville. Mais biso awa, tala kaka lolenge to vivre depuis des années. Et kosenga e belé koleka. Avons-nous les moyens de notre politique? Maman, surtout les cambo ya mbongo ya plaque ya moto, wana ya liboso. Ya mi balé balobi, bo percevoir chaque jour 500 francs, oko zwana bis, oko kwa na taxi, oko kwa isu na kati ya moto. Na parking, to wana combien de parking na ville? Maman, otuni, mbongo ite. Mbongo wana esala ka mosala ni. Dans le sens que il y a hauteur, il y a enjeu, il y a besoin, il y a ville qui Kinshasa nyonso. Mbongo ite. Nazali ko préciser. Ba recette nyonso to komona na mama pangute. Chaque jour bato DG ka ba ko si. Mamelo tikanga na répondre. Mo na mboka. Otuni mbongo wana eke wapi. Mais ke na kotongisa ilenge sati. Eke na kotongisa kwa muntu ti. Eke na kotonga. Eke na kotonga. Mais bien sûr. Kita na terrain. Yo kitaka na terrain. Eke na kotonga ya na kotonga asosa. Eke na kotonga babalabala ebele oyo ezalaki te. Ou bien que na ko réhabiliter ba balabala ebele. Ba so ina ville ya Kinshasa na yoki osito be mi bale kake. Mamelo na lobi. Soki olingi to bana ko sala liste ya makambo nyonso to sali ezali ebele. C'est quoi que ko préciser awa. Na 4 ans. To lo ba vérité. Na 4 ans ko bete li solo ya ezali na ba gouvernant ba sala 12 ans wa. Ba tonga ta usine mon côté ya retrait ya ba déchets. Lelo soko kena tongi wapi. Mais kene na Kingabwat. Il y a une usine. Oh, babi, beaucoup mieux poubelle. Batu bako boire ma titi na ma ya Kingabwa kuna. Usine pe ya boire yali. Mamelo yoza muta vérité. Tikanga na loba vérité. Na lobi boepe na préciser. En 12 ans de pouvoir, il y a gouverneur ya kala. Motomoko ya Kingabwa ya lobi bako boire. Lelo mamelo soki oleki na Kingabwa. Babenga kango kintoko. Ezali ko retirer déchets ou bien ba plastique près de 40 000 tonnes par mois. C'est-à-dire que na lingina lo baboy. O mona mbula nde betite plastique e ko bina likolo ya mai. Izina ngo kasi esala mosala ni soki ya no ya koloba boye. To sali nanu nyonso te. To ko sala ka pe nyonso te. Mais au moins to zali ko sala ba avancer. C'est-à-dire que eloko ezalaka te lelo avec Jean-Tini Ngobila izine wana ezali. E ko sala nini? Mais na lobi boye na bandeli. Oh milanga mai tondi kanivo yango te ko tondi sa ba kanivo malamu. Mama mamelo. Na lobby boy. 40 000 tonnes. Imagine que 40 000 tonnes, il y a chaque mois, ils allaient qu'on retirer. Je ne dis pas que nous, ceci. Voilà, merci beaucoup. 40 000 tonnes, et ça qui n'a nous, na banzela. On doit finir avec vous pour prendre. Pire. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Moi, Lamboka Gauthier. Tozongi sous pas inayo, hein. Balobi, Jean-Tini Ngobila. A réagi ça comme ben, ce qui likambo kui. Ce qui, boke kui likambo. Nde boko mona. Gouverneur ya ville ya Kinshasa abimi ba mususu babi ndenge bayona ba mekana ko établir no différence oyo yali entre mwana mboka Jean-Tini Ngobila na ndeko Kimbuta oyo alekaka bila nini Jean-Tini akopesa biso surtout na 4 ans déjà sali na kati ya province. Merci beaucoup Mamelo moni batu mingi ba kolega na yo moto moko aleka ki alobi te yo ko banga ya mesana makila te aki kuna na mai ndombe batu bakufa ki ebele na yumbi makila ayesu na Kinshasa tala ndenge batu bako kufa. Mamelo moniko tenaka crédit na ba discours ya banguna ya autorité de la ville. Yaki obema loba makiao. Dossier ya Yumbi. J'ai les dossiers, les documents des experts. Non, pour vous dire que likambo ya Yumbi, ba expert ba sala ba analyse nulle part le nom du gouverneur de la ville est cité. Donc, dossier ça. Mais gouverneur. Ba comparer en peut-être babi bato susu ba kufia wa. Tango kaka ya yi gouverneur. Voilà, c'est une analyse aux autorités débouté. Il faut que atika okanisa bongo wa okanisa mabe na oyo mutasalite. Ngana le beloko moko Mamelo. Kosa salite. Na bi kosa différence entre
mais na ba famille ba bato ba nous tolobé zali tamboli OK déjà visiter ba famille mosusu nous sommes dans descente nous avons vu on est en train de pleurer avec ce qui pleure maintenant c'est une catastrophe naturelle auto sitagiteza mokano ya Nzambe vous comprenez mais d'une part surtout pour sa comparaison entre 4 ans de Ndeko Bila na 12 ans ya Kimbuta avait construit quelle route na propre frère ya ville Kinshasa mais Jean-Jacques Kabila est arrivé na 4 ans naye atongi elengesa obi que l'engesa na ça connu beaucoup de problèmes même non nous voulons parce que c'est une route qu'on n'a pas problème belé on a même allé parce que pour autant zelana il faut qu'on exproprier pour cause d'utilité publique c'est-à-dire que ko buka wandaka batu bo pesa mo misolo pour que bino autant zelana akuti be erosion na zelana il faut d'abord ko bomba yango pour ko tonga atongi atongi kwiti faut dire que le bilan Argentine ko bina 4 ans et ça plus que bien que c'est que ndeko na saki na 12 ans maintenant le beloko moko madame bato bana besoin misala na Kinshasa wa mais ba créto ba obi que Argentine a créé ni na DGPEC non il a créé une société à DGPEC dans cette ville là c'est pour dire que ana souci que kinoise wa musala maintenant le beloko mbang parce que le ekima ndeko na ngai kanika lo bien azo musala zo pe mosolo ya malonga exactement azo musala ya la régulier exactement pour basi ba ki ko bombarder pe matali ba entreprise yo ali créer na ville à Kinshasa mais bon comment on a té bah donc madame oui c'est bien arrêté là le vrai problème c'est quoi c'est le parti Alliance des Congolais progressistes qui dérange tout le monde et ça c'est dit comme blaté quand les gens disent comme la créer ACP ça la peut-être na DGP na ebisi yo na DGK aina ezali ba détracteur mamelo aina rapport ni na ACP moto faut aller sa mwana na ye faut attendre mwana classe il faut afuta mineo na ebisioni mamelo ndako aina rapport ni na ACP pour dire que Monica le Jean-Jacques Kabila sali ACP ba détracteur ba bote monire mayebo pour que ba sali image ya gouvernement de la ville de Kinshasa tout ça analyse non aussi en tant que parce que bato totanga ba kelasi bongo ezali la part des responsabilités il y a tout un chacun autour de question malamu qui donne l'autorisation de bâtir qui donne les titres fonciers. Il y a les ministres de l'urbanisme et les ministres des Affaires foncières. Maintenant, le gouverneur de la ville, qu'est-ce qu'il a à faire? Les plans de lotissement, quand le gouverneur central fait ça, on n'associe pas le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les gens construisent, n'a pas l'espace non édifiant. Il faut tomber même tatongi. A réagi ça comme ben ceux qui m'a cambré quoi. Non mais l'autorité de lorsqu'il y a eu des choses, mon conseil de décision. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier, il y a le gouvernement de la ville de Kinshasa et le gouvernement central. Le gouvernement de la ville de Kinshasa ne peut pas entrer dans la fonction du gouvernement central. Si le ministre, après avoir arrêté ministériel, autant appelle Songolo Pakala. Le gouvernement de la ville de Kinshasa va être non, Kotongate. Non. Il y a toujours bateau et bateau Bagabesika. Et ça, c'est qu'on a bateau raté. Aujourd'hui, sur ce constat. Si on va en avoir un côté, on va coutumier. Non, mais les chefs coutumiers vendent dans des ordres. Là où nous sommes dans des conflits aujourd'hui, dans la ville de chef partout. Mais chef quartier, peut faire ça la moussala wanati. Voilà pourquoi je vous dis. Rendre peut compter pas bourgmestre. Voilà pourquoi je dis Mamelo. Nde bourgmestre, y a pas imo lobelia qui na ville Kinshasa. Monika pour que makambo comme les biso yo. Lobe molendo sa kombi charge. Non, tu peux la charge té. Ici to benga la carte ya conscience collective et biso surtout général. Les ministres nationaux, pas ministres nationaux bazali lié dans le domaine urbanisme et affaires foncières. Ce qui est domaine de par la ville de Kinshasa, va consister à gouverner de la ville de Kinshasa pour ne pas rappeler la vie considérable si le lien à construction. Parce que comme on a vu et que nous sommes chaque jour, tout le rabbi mais parce que bon les cas en tout moment, on va bon moquer. Pas comprendre comment l'État ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les plans au monde de la tirée sur la ville de Kinshasa de 1960, 400 000 habitants. Les lots, plus de 15 millions d'habitants. C'est pour dire qu'il y a aussi la surpopulation. C'est qu'on a qu'à sur population, mais si on y de ville à Zoua, Yebake. J'entends il y a 4 ans. Mais l'hôtel de ville, Ayeba déjà que sur population elle na ville à Kinshasa. Mais si on y a Zoua. Fallait Batoba Koufa non plus de 100 personnes. L'hôtel de ville a un plan urbanistique à Mbokao. La ville à Kinshasa. Maintenant il faut le ministre parce que ça pose un problème. Motoana aki na taya mkusina kuzo mwaso monene wana baye na kila Kinshasa non moni batu bakozwa raconte wana gwenda vina plan ya kinini na grand P na kati ya ko minimiser. Grand P aujourd'hui c'est quelqu'un qui vend les valeurs na kati ya Afrique na biso. Je voudrais avoir le moteur capital
Ici. Plein qui nini moi nambo. National de notre capitale. Et donc si na grand père. Non, mais si c'était par le canal, il y a motosongolo par la pona koule qui sa message. Message ni à l'équipe. L'acception benzo. Non, je ne pense pas ça. Je pense que avec message les gars makasi. Non, je vous dis ceci, Mamelo. Soki par le canal, il y a grand P. Il faut le message et ça la véhiculer. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui a vous minimisé grand P incarne aujourd'hui des valeurs en Afrique centrale. Donc, vous négligez parce qu'il est court à un mal de formation. Il faut aussi ça. Lobby de formation. Tout ni message nini oya leki sawa. Na lobby. Message yaki nini. Ce qui mutaza la carte de considération sur le plan Afrique centrale. Si pourra venir pour véhiculer le message, et c'est interdit dans la ville de Kinshasa. Mais je voudrais d'abord aller vite. Madame Mamelo, pour qu'on ait conclu l'intervention. Les érosions sont des catastrophes irréellement naturelles. Oyo Jean-Tine Ngobila akuta mon avis la Kinshasa na kati là ba tongelenge ça kozaki des érosions azipi yango le gouvernement central. Non mais je suis dans pas la responsabilité du gouvernement. Na même pe na monga fulate na matisi pe na les érosions ne sont pas gouvernement central. Érosion ça pendant le gouvernement de la ville de Kinshasa, c'est le gouvernement central. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Mamelo. Les érosions, ils allaient dans panage du gouvernement central. C'est là où on doit comprendre. Tout n'a eu. Il y a plan, il y a répartition, il y a des fonctions. L'érosion, mais c'est le gouvernement central. Les loyaux, les plans lotissement, il y a vu la Kinshasa. Qui le fait? Les ministres des affaires, il y a service habitat, mais le gouvernement de la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il a à faire? Moi, je voudrais seulement ici que les Kinois fassent confiance dans le gouvernement de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila Mbaka. Voilà, merci beaucoup. Parce qu'il a le souci de travailler pour valoriser la ville de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup. Moi, Lamboka, Kaniki, on finit avec vous. Balobi, gouverner, c'est prévoir, moi, Lamboka. Lolengo, to uti pe koyoka, ba, to ya institut météorologique, balobi, apparemment bambula ngo ya likaka na ebité l'état déjà ba précaution ni azui pour la population quinoise. Merci beaucoup. To boyi ko bakse sou bibembe to boyi. Tout à fait. Mamelo na lobi boye, les compétences sont d'attribution na kati ya mboka. C'est-à-dire que le gouverneur de la ville azana ba compétence na ba attribution na ye. Nini aussi a sali déjà pour tout monde qui ba côté na réunion na ba ministre à tutelle union so ba vanda qui na premier ministre. Mais eloko ya liboso qui doit curer les caniveaux, qui doit faire en sorte ete ba démolir bato ba kolela Mamelo ko yamba lisusu ba congolais o ba koya ko défendre ba congolais o ba ko buka bango bandaku pour batonga likolo ya ba egu pour batonga likolo na liboso ba lit des rivières okoyamba bango awa kaka bango oyo bazali ko s'attaquer na gouverneur lobby décision ezobima pour être babuka bango nyonso ba mesure préventive ya urgence moi na mboka to ko zelo uti na ville Kinshasa te mais na clair que mesure d'urgence ezana yo ko sanctionner te ezala ko buka yo po sengi sous sanction hein mais la sanction ezala démolition. Mais démolition ne kolelisa bana mboka ebele. Esengeli tous la préparer nango. Parce que muta tongi pendant des années. Azoka atongi ndaku na ye ça fait 15 ans. Jean-Tine Ngobila zaka na gouverneur te. Atongi ndaku na ye ça fait 10 ans. Jean-Tine Ngobila zaka gouverneur te. Mais la responsabilité maintenant Jean-Tine Ngobila ça nini? Ezala ko buka bango wana. Mais sikoyo okoyamba na plateau na yo bato ba ko défendre bango. Kaka ba député misusu oyo ba leka ki lobby awa. Oyo ba ebite ndenge état et fonctionnaka oyo ba liaka partout na ba nzungu nyonso okoyamba bango ba ko s'attaquer lisusu to lobby boy ezali démolition ezali ya ko évacuer mais seulement pour évacuer et c'est un rappel qu'on soit site ya ko yeba ko loger ou bien ko reloger parce que bazaka ba congolais donc c'est un processus. Deuxième solution ezali ya courage. To mona ki ministre ya infrastructure al Gisaro lolenge alaka ki na ebite bino bisiko botamboli si bomonde ya bazba meni ndako non qu'on se dise la vérité na ebite soki bino bomoni si bazali déjà bakotaki déjà musala wana
esengeli to ba na monyo bena chibango na banda chibango na leki wana na tongo kasi toko banga bonso mbula msu ebeti na Mamelo Kinshasa eza tellement sacho nyonso e mati wana na mabele ko zonga Mamelo Kinshasa eza tellement monene que yo le kaka partout te mais soyez-en sûrs yango na zo répondre esiko nga na moni mwana mboka batomboli yango bati yango be likolo ya route toko banga soki mbula ebeti nde to soto kabwanya n'est-ce pas que kozonga lisusu na sacho bino botika etambola na ville ça c'est kozonga sous na kati nazali ko répondre oui na pesi piste des solutions c'est que courage ici bandaki ben perfection na œuvre humaine ezanga kate mais je vous donne ba solution ou bien ba piste de solution oyo mokano mikano esi ezwami soit na hôtel de ville soit na gouvernement central na ngi na loba lisusu na lombango mama oyebi ndeko na biso emoro pe à son âme tobandako sepela na ye mingi pe bamboka ya Afrique nyonso babandaka ko inviter ye. J'ai fait ce rapprochement avec Moto Tangi comme on a enani et Doxy ou bien Pi. Pourquoi Tangu Yabiso est mort abandaki ko kende na Benin na Côte d'Ivoire na Angola babandako ya bango malamu biso to bandaki ko sepela. Est-ce que tu posaka à l'époque wana et moko ke ko sala nini kuna? C'est-à-dire dans la vie tozala na ba influenceur moto ya koki ko passer message nde il fallait na pesi yo exemple moko il faut taire kutu ba question na lobi boye na pesi yo exemple wana na pesi yo ndakisa wana pona koloba ete ba influenceur lelo bazala na mokili yango na komona ete Messi awuti na Argentine aye na Gabon Messi ayeli nini na Gabon bino communication nini ba pesa ki to koyoka na lobi boye la communication était la communication était simple. À cette époque-là, on parlait de Kinshasa Bopeto. Sensibiliser la population par rapport à Kinshasa Bopeto. Kaka nenge bia biso pe artiste ou bien ba influenceur ba kena na bamboka misusu baza na rôle moko à jouer biso pe to sala kine wana. Na baki si boy mamelo. Olobi boy, na lobi boy. Ce qui est clair. Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila atalisi souci ya bana mboka à travers misala nae. Mamelo okoyebisanga te que éclairage public o ezalaki lisusu te na kati ya Kinshasa oyo lelo ezongi. C'est un travail qu'il faudrait encourager. Mamelo okoyebisanga te que lelo soko zali koleka na ba différentes artères ozali komona te te bazali kotonga banzela to bazali ko réhabiliter banzela. Mais ce qui est vrai c'est que la tâche ou bien le besoin est énorme. Tokosil sanyo sauté. Mais ce qui est vrai, c'est que tozali ko sala mosala na lolenge oyo ete banakin au-delà de l'imperfection, au-delà de problème tozali ko connaître banakin ba congolais, ba kinoises et kinoises, bazali ko sala confiance na Gentini Ngobila Mbaka hormis, n'est-ce pas? Ba bazala na motema mabe na motema na bango po ete bayi na kaka ou bien ba kosaka makambo alors que bayebi na bango kutata nenge l'état est fonctionnaka te. Voilà, merci beaucoup à vous José Kaniki. Merci Mamelo. Mwana mboka Academia et Mango. Comment on peut moins compliqué Boni yo za malamo. Naza kitoko mama. Mwana ACP kaka. Sango ya mwasi naza malamu. Mwana ACP. Mwana Gentini Ngobila Mbaka. Gentini balobia ko yokisa biso soni babi soni na kati ya ville province ya Kinshasa na ebite po likambo ndeti ya ba route oyo ekatana na ebite wana peut-être que tout na peut-être bayo basala makambo wana ya banzela mais nzela nyoso soki eko katana moi trace sala kate moi elembo elakisaka. Est-ce que na bino bana ACP batu boyi na kati ya ville province ya Kinshasa boko tombo la ville province ya Kinshasa na tata s'il faut dire mokondi ya ville province ya Kinshasa est-ce que bozwaka temps ya ko sala ta monitoring ya ko tambola ko sillonner na ville ya Kinshasa ko ebataki place boy sali boy place boy e ko kene malamu te kuna bakanivo na iboucher po mbula oyo ya limbula liboso te depuis to bandaki saison de pluie moto ngana pesi no exemple siko ngana lekaka mingi moto akoleka na oyi akoleka te bat bakanga bandako wana kitambo moto pe akoleka na nzela ya Chibango akoleka te kuna kutu etonda ke bana te banda séparé mona na kate babugumese bayi kuna basaka mosani to ebité bino pe bato boali charger ya kosala misana to ebité est-ce que botambo la rapene effectivement so ok na marché simba zikido ko mona kuna le style c'est les bots ba maman basi ba mesana ba tiaka bots na makolo donc nous sommes apparemment habitués à ces histoires là.
mokolo pe ezali tokoyoka kuna ke likambo esalami mpo mai ekokoma tina makolo mama akokota sombe pise na mai tina makolo oboye kaka bato babeta maboko mamelo motuna na yo ezali très capital na sur ndeko nanga avandaki awa Gauthier maître Gauthier alobi yango José Kaniki alobi yango nga na akobandela koloba boye mamelo to se voiler la faste nga na lobaka yango tous les jours Kinshasa ezali Kinshasa oyo toyebi ndenge tolobaka na biso ana Kinshasa ya bana kin bakosaka te mamelo baboto ozoloba wana na bagambela na bazando oyo tobukaki zigida tokotaka ngo na babote depuis ane nini lelo toa mikolo te nga na banda kokota na biso na salite landanga mamelo tango ozokata boye nga nalingi tozala pédagogique omoni baye bazolekaka na baplateau abayaka kosopelaka ngobila salite te. Il faut batuba comprendre que tout ni motuna na yo tika topé sa réponse na ba kinois na ba politicien o ba yebi kolobate ba yebi ndenge ekolo etambola kate. Kinshasa ezalaki salite ngobila eko salani ayende ko bongisa Kinshasa. Alors pour réparer ou pour aménager Kinshasa o ezana taille ya pays monene lokola Kinshasa boye esengeli kozwa temps. Mais tant on a dans 3 ans et demi, silisa nyonso na mbala moko. José Kaniki l'a dit. Tozo sala mosala, il y a des avancées. Excusez. Surtout l'année prochaine, il y a des avancées. Mais il y a 15 ans. Tosengi 15 ans. Mais yoka dans 3 ans. Ce que lobby kebiso to ko sala ka mosala te. Salite auto kuta qui n'a continué non na idée na ngande yango gentini ngobila komi kolongola. Lobby a to kuti bat ba ko kota kana zando na babot. A lobby non pas possible boyete. Président de la République a moni même a sali même constant. To lobby nin esengeli to tonga zando. C'est ça auto lingi na Kinshasa. Zando yo même ma ekoya na ba site nyonso. Koloba makambozo tunanga nzele bukani. Tous les jours, je vous rassure, les Kinois. Mamelo, tika ba Kinois va comprendre. Ruto kolobaka baninga ba lobi angwawa. C'est de l'apanage du gouvernement central. Ngobila n'est rien na makambo e salemi ya banzele bukan. Tobenga ngoni. Route nationale numéro 1. C'est-à-dire quoi? Eza gouvernement central ya sama lukonde nde sengeli basala. Nzela wana. Ba Kinois bo comprendre. Ba politicien obo monaki bazo défiler awa lobby baza koye ba makambu ndenge mboke tambola kate. Et sengeli tolo bayango avec énergie. Donc ne venez pas pour na kaka. Bon, tozo comprendre bango depuis Ngobila sala Alliance des Congolais progressistes c'est parti wana. Et ça li plein à martyr. Baebi ke Fatia linga zonga na pouvoir à partir en Ngobila lisu na ACP et pesi bango nyonso mitema mabe po Fatia zonga na pouvoir te do bazo boya Ngobila te bazo yinande Fati bano yambaki lobby awa bana wana balinginde Fati te ba okosaka Ngobila longwa Ngobila so alongwe mais bazwinde be lecteur rebela Fati babwa ki bango na mai nde bango ba luka mais ba okokate et inde likambo contrat mais politique to sala ngonde ya ko pesa kande eza ya bentéré tozo sala ngo ya bentéré bande ko ba ki awa moko aki molobeli ya ville ya Kinshasa ai député provincial bande ko ba ki awa batalisi obe passion population inango est-ce que moto yo azwi likama ti na monga fula kuna likambo pe ndeti na kabinda toki ke tata amemi mwana ya bébé ya 6 mois ba bendi mai butu mobimba ye na mwasi na ye mais bakoki te batiki balembi fatigue wana mama alali mopanzi papa alali mopanzi bazwi bana bamati liko bakiti papa azwi mwana wa moke ya bébé atie na tolo mais maye yeti awa azalaki tellement na fatigue mwana kei ya tioli ya kufi moto wana yo betela lisolo ya CP moto yo betela ke bato bayaki ya bazo sala makambo na bo ya politique mama bato bayina pasi na motema mwana mboka mamelo nazolo baboye
esali bamona nde ezosala misala pasi. bato bana posa ya misala nazoya te mamelo ozokata mpe olingi akademi aexplike te seke yo okoti complot na bato wana complicité nini nga na yo be population Mais yebiso tika nga mpe na ye na academia matanga pe aloba. yo yebiso nga na ye na matanga Biso yo nyonso, peut-être oyi nga na mpe na matanga te matanga. nga na ye na famille mobimba na monga ngape na fula na matanga c'est-à-dire matanga wana biso toza nango il faut toyebisa bato matanga eyaka lisusu te et puis soki eye bapoliticien oyo bazoyaka kokosaka ke eza mpo na ngobila nda bomi bato te balobaka ngo bongo te to repartisaka batashe moto na tashe na ye sango awa na bosolo aza na tashe na ye asalaka mamelo aza na tashe na ye cameraman aza na tashe na ye na mboka pe ezalaka bongo ngobila kolo Kinshasa bien sûr mais soki route nationale ebukani mvule noke ebuki route nationale eyi ngobila te bana Kinshasa ngobila aza na ba compétence na ba attribution oyo esengeli ya ye en tant que gouverneur de la ville nde baninga balobi olena se répéter lokola route nationale na obandele eza ya gouvernement central mvule ebeti catastrophe naturelle oyebi ke fleuve na biso ekomaka korefoule mai net na bambula minene ebetaki oyebi mpo na nini parce que il n'y a pas dragage nde tobengaka yango na lopoto basalaka donc basaklaka babimisaka salite na mai wana te ya fleuve même na Brazza oyebi ke nini esalemaki inondation esalemaki na Brazza esalemi kaniki atangeli yo bamboka esalemaki na Brazza esalemi badepense ya Afrique du Sud esali ya bamboule ebele fleuve na biso wana ekoma korefouler vers les affluents ba rivière wa mike kotaka po ebwaka mai na fleuve et refouler vers ba affluents alors esala nini ekoya na ville yango biso d'un côté nous interpellons ou nous sensibilisons encore la population chère population poto zwaka mai ya makambo ndenge wana te botika bwaka omoni ka niveau terrasse ezali boso lopango na bino eza ya kobwaka salete te sino te tokokoneta kaka makambo wana omoni na bandalo olobi mamelo balongoli salete na terrasse na bakanivo soki mvule beti wana okomona ke kotonda ndenge tondaka te c'est-à-dire quoi les caniveaux servent à l'évacuation des eaux de pluie donc maya mbule esengeli eleka na banini wana mais ntango bino population bozozipa caniveau tokosuka wapi boyebisanga maya mvule ekoleka wapi bazipa na dale te caniveau etikala munoko polele yango nyonso ekokota déchet nyonso ekoleka ekokota te kasi batika nde kobwaka déchet wana ndenge omoni yo ndenge oza journaliste monene boye ndenga na lobi boye yo pe bakisake population botika ntango yo kotunaka mabongo baokanisa pe caniveau ezipa po batiaka pe badale oso tomoni construction ya route tomoni construction ya route ntango bakosala caniveau sika komona ye pena bazipi ye kitoko bien okoleka vous passez même sur ça Ozana raison. Tango ipolele. Ozana raison. Deshe kokoya. Ozana raison. Deshe kokota. Maman. Mango akopole kokota na kati. Ozana raison, mais en tant que grand journaliste, pesa mototache nae. OVD, il y a niveau national azali ou asala kabanzela national. OVD à niveau provincial azali ou asala ba niveau provincial. Yango biso likamoto lingi to pesa pédagogie wana na congolais. Voilà. Bola tisela biso ngobila salite mokolonyon sauté. Ba politicien ba oleka ba kosaka ba komi ba yebi ke to komi pena manda il faut finga ngobila oyo mosusu mokeba ya koleka il faut finga ngobila po ngobila lobi abenga ya kozwa loko apesa ke loso mbongo te akoma kaka ngobila biso pe totanga ba kombo na bango même ba kakolongo na yebi te ba yebi singa kakolongo akomi soki PCA PCA te ayi obe membre na kati ya conseil d'administration mais na yebi te akokoma nini ponga na yebi ayebokoma na te. Bon, si comme toi bongo, akoyaka ngobila. Yala, mamelo, il faut faire attention, hein. Mboka na biso, batu ba ko boma kango baka kolongo. Mais bino na kati union sacré bitumbango eko utapi. Totika moto mukanda lo. Union sacré toi na posa batu aboye tout. Il faut batu ba ebo koma. Ya moma na baki, il fallait basali sa test, to ya na papier kaka avant ba engager quand même batu wana. Merci beaucoup mwana mboka. Tozui ndeko ipembe na biso mwana mboka Gaston Piana toko sola pena mayematali ville ya province ya Kinshasa mwana mboka yebisa biso nanu bilan ya li nini quel est le bilan oyo pour l'instant bato bakotala biso na ndako bakoy ko dresser sur Gentini Ngobila étant que gouverneur ya ville ya Kinshasa.
Mamelo yambona banda maloba tikana pesa bayi kongomani banso bako pesa biso confiance pona kolanda biso na ngonga yo na ko profiter pe ko pesa nkumwa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na autorité morale na biso Jantiningo Bilambaka le capitaine de l'Union Sacrée sans oublier bana nyonso ya ACP na conseiller Blaise Louye bisika ba kolanda biso. Mamelo omoni mboka ekamba makanete liyo tote. Mboka tobe na monoko ya lopoto état. C'est-à-dire mboka ekamba makana ba test na ba mibeko na yango et na mboka mutu nyonso ayali na par ya responsabilité na ye et nous avons les entités les entités territoriales décentralisées omoni ke ba entité nyonso wana ezali pays sous état sous pays mususu te mais ezali seulement biteni oya ko profiter que gouvernement central tango ko kamba mboka bango pe ba idakaye. Maintenant nalandi baninga nanga nyonso na bokebi ba nyonso otuninga bila na biso yambona ko mazela na yandolo na makambo ebisa ni muninga nanga academy na bakisa ye olobi na zigida batu ba mesala ko kene na zigida na ba poto bakola ta ba bot c'est depuis to bota mis na Kinshasa to moni yango Jantiningo Bilambaka est maintenant le gouverneur de la ville akoli na Kisasa amoni non il faut to bongo la makambo na lolenge mususu na mikolo mileki na monaki magazine na bino chaîne na bino na directeur général bazalaki na zigida bourgmestre o azalaki wana Pepito Kilala monaki asalisaki musala alongoli ba potopoto wana nyonso atongi bien parce que azali na vision ya gouverneur de la ville o ali ko incarner vision ya président de la république tolongo wana na zando. Mais la situation continue, hein? Non, malgré la construction. Mais ce n'est pas, pour une baguette magique que Barobeta pap. Maramobongo dit non. Mais nous sommes en train de faire. Zando. Mais maman, Zando n'a capacité de batongela ki yango. Et zala ki bisu yango te ba déborder. Il y a là qui sont na toilette te. Zando et alina parking te. Et lelo yo mamelo na ebité lelo suko za suna courage okene na Zando. Donc Zando tikala ka net place bato mongo bato ba bola. Non, or ce n'était pas ça. On a vu misale ko sala matin ba zipa Zando na tole nazo pesa yo ba détails sur madame. Moi je ne suis pas ici pour raconter des balivernes. Mais moi je suis ici pour comme Tuninga Bila vous donner ce que nous avons eu à faire, à réaliser depuis que le gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka et le président de la République est à la tête de notre pays. Zando wana ezali suna ba toilette te ezali suna ba bisika do mbaka munyonso elelo Jantiningo Bilambaka na président de la République bazui mokano wana ya kocha bayi kongomani en général et bakino en particulier bali kotonga Zando oyo ba parking ekozala na kati wana ba toilette ekozala wana ba magasin ekozala ba mama na biso bakobanda koteka et na lolendo nyonso nous allons offrir marché moko na Afrique centrale marché ya Yambo. Mais où en sommes-nous avec ce projet? C'est une question pertinente. Et réponse à l'onga pe e aller. Mais ça là est bani na kacha Zando. Et tango toko lobawa e banda na kacha Zando. Et banda déjà tango toko lobawa ba réaliser déjà 350 poteaux. Ya marché o etongami déjà. Mais ça là oui mais maman chaîne les ali chaîne bobenga kayango première chaîne d'investigation. Mais vous vendez quand pas climatiseur te faut botambola. Yo mona raté le lenga to tambola. Mais qu'est-ce qu'on a pour battre? Bokende bozo bilili botai sa ba des tracteurs wala. Likamo yo otuniawa olobi ndeko académie makuto azuko biso bande ko bazala ki wa lobi awa. Entre autres bon mais dar kankolo. Oh boyela kinde. Est-ce que imaginez-vous que mutuba nommé administrateur na anapi ezala batu na mboko yo hein net kuluta so bati kankolo ngalina devoir ya kusambela bati akufate mutuba nommé na anapi batu ni anapi ezali nini on na jeli ko yaba yangote un homme qui éprouve des difficultés énormes de s'exprimer ni en français ni lingala ni na monoko ya mboka na ye maman chez nous yo il faut pas y se rappeler na Israël ici. Il faut que les débats des idées. Il ne faut pas raconter des bougres. Les amener pour raconter des balivernes ici, maman. Les lots. Mais Moutouane a que nous avons mon beko likonzi. Tant qu'on président de la République, il faut révoquer Jantiningo Bila pour na
bakino basepela babi ba sanction faut ekweya ya onde ba mesure ya malamu donc au lieu à raisonner na mutu a comme ko raisonner na libon comme d'habitude c'est normal est-ce que faut te condamner parce que ce que ça na mutu yo elenge ya bwanya mayele atanga ka mobeko liko nzia mboka na ye ayebi comment son pays fonctionne akoyi ko fongola mungu ne problème ka mbongo te mais comme c'est quelqu'un oya ko vanda boye et yeli na mutu aye alobi. C'est tout à fait mais normal. Il n'est pas le seul, il y a Kozong, qui a Koboua qui est là, les gouverneurs de la ville, responsabilité, on a. Mais quoi, il dépêche pas qui a lobby, gouverner la ville, à peine à part, il y a responsabilité. Et on veille mon côté. Moukéba Ali député provincial Eli Alingwala. Autant il y a l'hôpital Kabinda. Hôpital Kabinda et Ali Nalingwala. Et les lots, tournaillés. Et si il y a député et Ali Nalingwala, est-ce qu'il y a un député et l'Assemblée provinciale? Mais un député national et provincial, à côté de l'hémicycle, est-ce que ça c'est quoi ça? Et Botounaye, depuis Ayali député, a proposé à Edith combien kuna l'Assemblée provinciale. Mais Ayali son oui maman. Mounina l'abso Eric Bokula, aya wakalatia l'Assemblée provinciale. Au monde que le quoi ali député, aya le kosa, musala ya ekolo na ye, mais il a essayé de bouger les choses. Le le biso ko le na lingwala, bana lingwala, ba ko le la butupe moi maman. Ba ko le mais libabe nini, onini biso to sali nzambe, bakanga biso la mala miso pona nini, to ya kocha mutu ya boye, molobeli na biso. Parce que jusqu'au pauvre de mais à lobby à chaque fois ko kota document na kati assemblée provinciale s'il faut dire ba ministre bayaka te abi bayaka te Eric Bokulu ko kumisa ye pas côté contre Tengeli to ayaki pona makambo ya kuluna ayaki kuna est-ce que assemblée provinciale wana et yali kana député moko ye yali kaka ye moko te awa biso tozali ko kima mutute to ali ko banga mutute tozali ko banga te to ali nde ko bangisa tango lobi kama mutu IDPS ayawa alobi pona gouverneur de la ville mais tukokota na bajo wana pona nini biso to sali promesse na mkonza mboka na stade de martyr ete ACP to kopesa une majorité to ko maïl suna ngwende mbala mibale to ko na joana te ce que moi na kacha union sacrée muto ko ya na itando yike akofinga gouverneur Jantiningo Bilambaka c'est-à-dire akofinga président de la République. Voilà, merci parce beaucoup. Parce que il y a urbanisation makam ya assainissement donc consort makamo yo ministre national ya affaires foncières akokamba makamo ministre national ya urbanisme et habitat akokamba bino boko ya boko tanga ngobila tango biso pe parce que il faut qu'on précise que toye ko accuser gouvernement nationalité mais toye tout justement éclairer l'interne ya bayi kongomani que par ya responsabilité à mutuna mutu et à la gaboy et banyangala kata nyo so na bako tchakela c'est-à-dire soit disant de l'union sacrée non mais donc bali ko taquer indirectement président de la République et biso ACP to ko ki jamais ko lâcher na makambo na te oyo biso to ali nango to être préoccupé te to bongisa social ya bayi kongomani na vision autorité morale na biso azali ko incarner Fachi Beto et to bonga malolenga ni ya ko pesa une majorité écrasante d'ailleurs pour que na 2023 akutana le sous na ba difficulté oyo te mama mamelo na ko pesa bino toli tango komona bato bakoya awa na etando na bino na maloba ya monoko bosenga ka bango pe ba preuve bato bakoya kaka pona koloba député ayaki na mokanda mobimba mwana mama ayaki na mobimba wa na baba pejeni kaya tia omoninga net je suis capable d'exposer les documents et correct ya document moninga ya député lui alingwala yo ko benga papa pejeni tia caméra boye la kisa location elle location nini mais elle ba jouer biso to ali na yango no so mais le ko la ngonga yali mukie prochainement tango tokoya moni prochainement so to na itando awa kanga na tele obike mutu wana akozunga ka luswate parce que ali mutu oya ko kosa bana yaki sasa na lolenge esengeli te mama biso to yali kuna te to zali ko soutenir ko continuer na ko soutenir le président de la République to ali ko renouveler ko retirer loyauté na biso na vision na ye to ko kende na yeti na ngwende ya mbala mibale na 2023. Voilà, merci beaucoup. Mwala mboka Gaston Payana. Tokomi pena na suka ya masona biso ya kasi tokoko kabwana te to senga na moi technique moi quelques minutes boy bisa biso pena lo lenge nini ACP ko tambola. Est-ce que
ACP yango akomi implanté na ba province nyonso moi na lombango. Merci beaucoup Mamelo, merci vraiment le quoi mot de la fin ya émission oyo. Merci ndenge oyambaki biso nazo kota ya makambo ACP mbango na lumbango pena po na machine yako sa bakinwa boye ba congolais boye zando e kotongamaka misala ebandaki ya se ya mabele na se ya mabele nde kozwa ezwaki mwa tamoke merci koyo inauguration ya zando tango tosololi na mokonzi ya ville ya Kinshasa alobi na biso ezali le 23 novembre 2023 inauguration ya zando na bino 23 novembre 2023. Donc, Zando eza kotongama. Pona koya. Mama, mboke tongama kabongo toza la patient. Toza la patient. Mais na pesi quand même que misala. Na mona kabino botambola kaboko na Zando na kosengela bino pas coordonnateur et mani pour tout oaza kuna bokota bokota. Mais pona ACP Alliance et Congolais Progressiste est le meilleur parti pour le moment na RDC. Tisiko tokoti déjà na toutes les 26 provinces et tikali kaka tole kakande topesa kabango ba bâton de commandement po ba banda mosala mais déjà d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes ba population déjà ba yambaki ACP et puis ba mi pesi mobimba lelo na ville à Kinshasa j'ai parlé avec Sayo Kabobo en venant ici même le CG alobi na ngai déjà toza 4 millions 200 nakata ACP yango komonaka motema eko vimbaka ba politicien même nakati union sacrée mais tolingi union sacrée ndenge mokonzi mboka lobi tozala uni comme le dit les mots. Merci beaucoup encore une fois madame ngana kochite parce que mutwana olobaki ayaki na lokasa ayaki na ba lokasa lokuta na dossier elengesa faut voir que avant ville a signé contrat ou a signé na société basali misala dossier elengesa société OVD bakenda ko sala l'étude et puis montant au babimisaki na montant au ville a signé et ali ville a signé na montant assez par rapport à OVD et puis il faut que c'est pas kongomani que elenge sa batongi kaka nzela pamba te mama elenge sa wana 1 batongi batali 2 batongi ba canalisation ya mai pena ya minene bakangi borosé à plus de 8 mètres érosion bakangi nyonso ndeye kosala ke non elengesa mbongo wana emata et puis ba déloger bato tango bo déloger bato il faut ko loger bango tango sko otonaki bandeko na biso bazala ki il faut ko banda ko buka banda ko ya bato mama imaginez-vous que muto apesi mikanda ya ndako ezali affaire foncière ya lopango muto apesi mikanda ya kotonga ndako urbanisme et habitat na peso exemple neti immeuble CTC ya monsieur enrichi etonga makala et lelo soki kobuka immeuble wana ezana ba mosolo ebele et na ba mosolo so na salama wana ville atikala ko zata likuta te et ville akosala akende kobuka bandako wana na mosolo nini biso to eloko to kosengawa elo likambo esekoyi et gouvernement provincial et gouvernement national ba constituer da équipe où ezali ko travailler sur yango et prochainement gouvernement provincial en collaboration avec le gouvernement national pour trouver des mesures idoines. Il y a un lotissement parce que ce qu'on a des dégâts et ça là il y a des choses voilà mais batongi et tant on va et sali nous ne pouvons pas accepter il y a qu'on continuer quand on a kokunda bibembe na makambo c'est-à-dire ce que ça appelle la conscience et civisme donc batu baye baete d'après tout bon moyi et ali bon moyi donc Jantini Ngobeambaka ayali te na kati ya makambo wana mais ayali mokonzi ya ville azali ko compatir na yango alors na ko profiter pour ko souhaiter bakino nyonso ba condoléances na kombo ya parti na biso ACP na kombo ya secrétaire général na biso Charles Mbutamuntu na ba au cadre nyonso ya ACP na ba militant na biso mamelo na tondi yo pona libiangi. Voilà, merci beaucoup na bandeko banso bouti kolanda biso pour la première partie na biso ya émission na bandeko ya Alliance des Congolais Progressistes parti cher na mwana mboka Jantini Ngobila tozaki na ndeko na biso Gauthier Ntompambu na kati ya plateau na biso tozaki na mwana mboka José Kaniki Gaston Piana na Academia et Mango bango banso bali ba communicateur ya ACP
pe boyoki bango pena na lolenge balobi o ali lésé o se sentir peut-être lésé, ce sont leurs points de vue, o se sentir lésé ba porte ya Bosolo télévision et ali toujours ouverte moto amoni ete bande kwana bayaki ACP balobi obe parce que baina gouverneur biso to kolia kanyaka te Baya Bosolo et Ali Polele Tokozwa. Deuxième partie de notre émission, mais avant tout, je vous laisse avec la technique suivre les éléments que nous propose la technique et puis nous allons revenir après pour la deuxième partie avec les débats. Bolo sengambo wa commission lisusu. Est-ce que zalaka? Papa. Wana batuna yo kaka. Bango kaka. Biso tokoma na Famdi. Famdi elakisi famille digitale. Site ya ba achape vente ya ba article na bino nyonso. Ko s'inscrire eza ofele quel que soit motango ya ba marchandise na yo. En plus, zéro frais ya commission. Et puis, rapidité, sécurité, paye kambu ya visibilité. Grâce à Famdi, talandenge business nanga ekoli. En plus, nazote kapé kosomba sans frais de commission. Donc, zéro frais de commission. Vendu. Famdi, famille digitale. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur au prix incroyable. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Cybercafé Benlo Beach, spécialiste en immigration américaine, a fungoli masolo ya somo pona États-Unis. toyebisaki bandeko oyo bazali na posa ke bandeko na bango mwasi bana bazali na Congo baya na mboka ya Oncle Sam esika tozali sikoyo ou bien na Europe lokola tofungoli Schengen bocontacte biso na banimero ezali awa tokoleka na cybercafé na biso ezali en face ya Hôtel Phoenix na Beau Marché. Topesi bino ba bonne chance et nzamba za na biso. Merci beaucoup. Oyo ndeko otika famille mwasi mwana pe bandeko na yo na Kinshasa olingi bakota na mboka ya Oncle Sam Kimambangu en face ya Hôtel Phoenix na Bon Marché. Bebenga na ba numéro oyo +1 202 913 89 20 Pena +243 998 74 36 93. Kasi pona yo mutu olingi kokende Europe, Paris, Allemagne, Belgique, Topé Suisse, Benlo Beach, afungoli lisusu masolo grâce à partenariat monene à Sali. Bon, ya nombo bomoni biza na ngai moyo. Donc, pour ça confiance na cybercafé Benlo Beach partout na kini sur mon PC confiance pour jouer ça na binanga ya monene na fika minute na mata. Donc, dona yake amana ya la PC na prendre na visa Schengen. Le nom de jour, ça dépend de mon temps où il va jouer au plus. Il y a un nom de jour, je pourrais retourner quand je veux. Merci. Donc, on a changé, nous avons un partenariat Europe. Donc, toujours qu'il y a dans Paris, Paris et puis dans les États-Unis, on a encore des petits à les États-Unis. Donc, c'était juste plus de l'enfant. Tala bandeko oyo ba pesa ki confiance. Bazui visa au nombre ya 27 personnes. P ba voyager kinzela moko na Benlo Beach. Benga omona mosala kitoko.